Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso. Voilà. Bonjour, bonjour la grande famille de Maman BBC. Bonjour Nabino. Bonsoir. Et si qu'ils ont mis les binos partout dans le monde. J'espère que non, la grande famille vous a bien. Bisopé n'en toujours que non. La grâce de notre Dieu nous suffit. Alors, kota aimer, partager. Ceux qui ont la liboso, s'abonner. Et que ça vraiment biso bien, makasi mingi. Voilà. La grande famille, bon début à semaine. Bon début à semaine. Na bino nyonso, na balandi nyonso ya BBC. Na ba mpoishu nyonso. Bon début à semaine. Voilà. Beaucoup d'années nous tous solo là, beaucoup d'abo aimé pour partager, beaucoup d'abo aimé pour partager et ça vraiment bien makasi mingi voilà. La grande famille, je crois bon mon titre, bon mon IP photo, il y a miniature. Voilà. Alors bon landaka kama makambo onga na zoluba vidéo wana ezaki juste hier après na keneki lobi ezaki marché mon koboye. Ils allaient juste une année, une fois par an. Alors, biloko andaku, presque biloko nyonso tout le monde a biloko andaku, biloko roulé bilamba et voilà. Et alors, na kindaika pona beta moi tour kuna, natala on sepela nango mais voilà. Alors, beau comprendre vidéo wana mais bino l'essentiel boyoka makamunazo loba. Voilà. La grande famille, bomoni titre nanga, bomoni pe photo ya miniature nanga. Namoni ba appel ebele, nazui ba appel ebele, nazui ba message ebele, nazui ba audio ebele. Oh, ya makambo wa papa Alain, koto yo décor, et matake kitaki, batu batindelinga ba séquence, oyo eza bien te. Vraiment, la grande famille, maman BBC alobito solo la nano. Famille Libota, na bengi bino au moins 3 fois. Famille Libota na bengi bino 3 fois bo vanda nano bozo bakiti bo vanda lempoishu bozo bakiti bo fanda et que ça la vraiment biso bien makasi to solo la lokola mikolo to zongisa nano maele na biso esika moko. Famille Libota o batini la inga ba vidéo na moni na ba audio na yoki o décor et comme boye bon ngai ne na yeboye na za mutu ona okiko ya ko bamba peut-être artiste moko lokola décor mabangate même papa Alain en que bambi mabangate bon ngapi kutu na bamba nanga mabangate et ça juste que non ce qui likamboye sur les réseaux sociaux on essaie seulement de travailler sur likamboango mais avec beaucoup de sagesse. Alors to moni makamboango na moni bandiko mo batindelinga vidéo moko ezaki soki na live à TikTok je sais pas il y a si la uka oh non bientôt papa Alain na SB famille Libota. Oui, papa Alain azaki aza cordon. Papa Alain aza cordon la bella production. Ce qui boki si la uka alobi que non, bientôt papa Alain na SB. Ou encore ndenge to moni décor soit disant na moni ba vidéo, ba tindelanga, ba obenganga pour na décor, maman BBC décor aza la problème na bella. Non. Non la grande famille. Ngana lobaka toujours bolanda kama loba o na lobaka. Bolanda makambo onga na lobaka. Parfois bato ebele mutu bato mususu bakoma obenganga mama bébé so lobaka mingi na bisese, lobaka mingi na parabole, moko banaka ko fongola ngo comme ça biso bato mususu to yoka, to comprendre. Non, o eza réseaux sociaux bandeko. Ata yesu kutu ye moko pe baneko loba na bisese. Alors, c'est-à-dire quoi? Lorsque vous venez maman BBC, décor yewana kuna, décor babé badina Poutine. Non, la grande famille. Na lobango chaque jour. Ata papa alendinga zawana. Asa na problème na Poutine ite.
Tous ont Poutine problématique était la grande famille. Tous ont Poutine problématique était. Ce que vous devez comprendre, c'est juste que non, Bellevue ou encore Poutine n'ingazawana azana problème moko ya nini ya batu bazana jalousie mingi batu bazana keto via étoile naïe. Lorsque nous avons étoile, c'est-à-dire via écriture naïe, parce qu'il n'y a pas de. Akoki ko approcher 50 personnes. Na 50 personnes on a bande ko tolo bate ke non, bango nyonso ndenge bazo jouer na minute oyo, ba artiste nyonso bazo jouer na Bella production, bazo porter Bellevue na mutema sur 100 donc na 100%. Non, je ne pense pas parce que muto atikali mutu. To lingaka te makambo ezoya sur les réseaux sociaux to me makango na ndenge moko boye parce que lorsque bozo ya bozolo ba boke na ba commentaire bolobi to mona pe ba commentaire mususu famille libota na ba page na ba vidéo ya batu et voilà. Mais il faut eloko moko bo comprendre que non ceux qui tozangi maîtrise et ils a problème na biso et ils a vraiment problème na biso te sauf que non ekoko ela kaka Bellevue. Toi baka ko protéger pays na ba sens nyonso ta situation et na sur les réseaux sociaux toi baka ko protéger. Ce qui est le décor à bengi ce qui soit disant nani yango a jouer pas naïe. Bandeko, bozo easy le quoi ba anglais ba lobby, take it easy. Parce que décor peninga on a signé contrat na Bella production te. Pour ceux qui nani décor azaki mutu moko sa signé qui nani contrat et pas Bella. De la qui na ko jouer na ba chaîne mususu te. Alors le la zana ba chaîne a joué et pas Bella production à part et pas Bella production et pas naïe moko pa ko tsabiloko à part wana sous zana ba chaîne oyo basala nini ba benga kai alors ki ko boya te c'est par là vous allez vite comprendre que non ya koloba que non ata lelo bomoni na SB bo take it easy ya koloba que non aza artiste et comédien indépendant. Aza artiste comédien indépendant. Mabe peut-être à biso ba maman bébé c'est to ya ko lobela ce qui to mona ou to yoka que non décor a signé un contrat parce que lorsque tu as un contrat o ki ko bimate que non o ki ne ko sa elo comme sous na ngambo mususu je ne pense pas to yebi réalité à contrat. Si aujourd'hui to moni peut-être attaque non papa ale kaka ndenge botindelinga moi séquence moko boy bazolo baker et que tu as bozanano on a linga prédication na kitisango nanu muke parce que na olanda pasteur à Toms na banda olanda pasteur à Toms na kitisa voix parce que émission moko na kotisa qui avant-hier je crois ezaki na makelele na banda olanda prière ya pasteur de la foi. Alors na yoka ki yango penza voix ekota ki alors bolimbisa na kitisa pe pasteur à Toms avant ekota. Alors bozolanda la grande famille. Alors, ceux qui les l'ont amoni batu batindelinga séquence na papa allait bientôt sur SB. Netinga mama BBC. Bandeko, boza loko nga mama BBC. Encore boyo kaka o mama BBC azoloba. Botika ko ça il a sentiment la grande famille. Ceux qui les l'ont tomoni ba artiste les lo ba ki ko jouer et pas SB. Pour nanga na omona problème te. Ceux qui te moni lelo décor kaka ndenge bengi ba ceux qui banani yango ndenge bino moko bozoye ba kuna ceux qui za ndenge nini bande ou encore lobi to moni décor na SB c'est pas un grand problème. Beaucoup qui kozala peut-être fort en esprit présentement là vi kaka yatang to mona kaka tonto dako ake ko jouer na SB oh eloko moko to bande ko s'attendre na ngote. Alors nous devons être mire ou encore dire ou encore peut-être banner na biso ezala solide. Si aujourd'hui tu monites tu monites netinga mama BBC so nazaki na sagesse mais na mema ki tonton dako likolo makasi likolo mais na oki ko sala ngote parce que tonton dako avec famille Libota ou encore avec Poutine de l'écriture c'est une histoire d'amour. C'est par là vous allez vite comprendre que non présence à tonton dako kuna ezeka ki ne couper ça coup de pouce moko pour bazaki na besoin à tonton dako. Pour ceux qui totali à la logique, famille Libota na oko tsabino esprit moko boye, ya vous êtes là bo bami to mi bengi ba famille Libota, to e ba keno toza famille Libota po na nani. Je crois na sala ki analyse wana na décortiquer ki eloko mama to palobaki. O mi bengi famille Libota, automatiquement famille Libota c'est pour Bellevue. To solo la grande famille. Est-ce que tu as imaginé les tonton d'akosa qui de jouer na famille nanani na SB? Non. Ce que ceux qui mutoza mutumoko maele makasi maele opusa maele no musika. Dis-toi présence à tonton dako na SB. Ba oyo pe babane ko kende na SBT.
ceux qui va contacter bango lelo que non SB abengi moko na bango abengi ceux qui décor abengi ceux qui nani kanini maman bango que non papa là bientôt papa allait na SB. Moi je trouve que c'est pas un problème. Je crois na loba ngoku tuna émission na ngana loba que non bandeko bomoni présence ya tonton Dako kuna ana ba o pe bazaki basi ba tie bouton ba fungola ba ozonga kuna bon eza ko zonga te ba ok ko jouer. Il n'est pas dit que non tonton Dako tango a joué kuna akati makolone et pas bela. Non, tonton Dako même pe azala contrat et pas bela. Pour ceux qui tonton Dako azaki na contrat et pas bela, alinga nyata pe na SBT. Alors nangina tie loko moko boy na kati na biso famille libota ya koloba ke non ata to moni ba artiste nyonso ba ke ko jouer na SB. Ngana olo bango ezaka ka oui mais pourquoi? Parce que SB à comprendre et loko yo asalaki ezalaki bien te. Elle doit être avec les artistes pour Moussa Nae et Kende Liboso. Ce qui est l'autre monde à Keno décor à qui jouer kuna ou encore tout le monde batum sous ba qui jouer kuna ba o ba se retira. Mais vous devez savoir que no ba o ba se retira ezaki pour nini ba se retira vu que non réalité ezaki na SB ya ko finga ba artiste ya ko nini ya ko manquer ba communicateur na ba communicatrice na ye baza ba tumoko ba mafinga donc baza ba tumoko ba memela bazo respecter ba artiste té et ça na ba artiste mususu banya atikala ta ko neti nani décor je sais pas ceux qui na évité ceux qui depuis SB a banda décor a jouer kuna je sais pas bino de boye bisanga ceux qui les lo décor a se retrouver kuna inga pona nga maman BBC na mona ngo le problème té parce que un décor peut a jouer à chaque film. Na okelo bakeno depuis to mona ki décor na nani na showbiz le 29 mars les lotos les 28 avril ba film nyonso total net to ti kotala après showbiz total kinini total ki skini te total ki ezaki film nini ezaki libosa skini boko milanga wana tellement ba film ngo ya moko esotaka biso donc après showbiz tout ce que ko mona tonton nani te décor te na Bella production tout le monde était tout la film était tout otala tout les na kati ba film était tout olela tout sekate na ba film tout seka tout sepela te tout sepela poto ke ne musika te film yango ya skini décor azaki na kati non décor azaki na kati te na ina lobela bino nini na ina lobela bino na ndenge ya mabete ou encore na ye ko manquer na o manquer mutute na o ya vraiment liboso na bino famille libota l'imposition ya koloba bo comprendre les ababilo comme susu o bino boki kota boki ko semele na babilo ko wana te parce que une fois bino boko semele ba komona ni fanatisme ni mais mbala moko ba ko attaquer de Poutine bozo comprendre depuis le 29 mars ezaki spectacle ya showbiz décor azaki wana siko ba film o nyonso to tala neti o na moni décor te o tozo tala oyo nani oyo maîtrière na présentation na moi qui décor te na skini décor n'était pas là non plus siko imaginez siko yo na ba film oyo nani décor azate ba benga ki était et que peut-être SB a bengi koto ba benga ki était espace na ye ya image ya nani na ye ezate mais koto ba bengi akoboya ko kende ko jouer poka ke no a jouer ke pas bela. Non. Ok, qu'on joue pas Zoluka. Pour le temps, wana, net na skini a joué, c'est-à-dire que non, azo kimbongo te. Na maîtrière awa, aza na katia filmé te, azu mbongo te. Ce que vous imaginez, ce qui va bengi koto mususu akende te, nanga na yo. Toyebi que non, eza ya ofele te, na kozo eloko ata moko na kozo ata quelque chose, o eko dépendre famille nanga, eko sunga famille nanga. La grande famille, beau aimer, beau partager, parce que tozo solo là. Bon moni, li kambuso ke zoya sur les réseaux sociaux na mbonge moko ya bien te. Bandeko, il faut koyeba ko skep ango, il faut koyeba ko éviter ango, ko pesa ango penza nini te, yango nde système onga na ok nango parce que namoni déjà ma base et eza ma kasi sur les réseaux sociaux na kombo papa Alain na décor. Ma base a ma kasi.
Alors, ce qu'on a souple en esprit, il y a une life, aussi peut-être émission, où ils ont la sagesse, surtout biso ba maman BBC. O to komata ke non, o lobby eloko boy ba yoki, o bien batumsu ba vandi boy ba ozela maman BBC na loba. Soki ka boy bi batu combien ba ozela ka ke non, na ya ko loba mama ka moko boy, o ezole ka sur les réseaux sociaux, mais na o yate. Boy bi batu combien o ba ozela ka maman BBC loba, soki ka ya lobby ta. Et indi pe na réseaux sociaux. Vu que non babiso msuso to komi atana moi privilège na moké ya koloba ke non, moi quelques batu bazo landa yo ba considérer maloba o mama bébé sa azo loba. Bien makambo o mama bébé sa azo bimisa na monoko na ye. Na moni déjà hier bande ko na okaki na mutema passe parce que na uta ntango na uta ki église na zongi na bi na ke ko nan kotala biloko ngone bazo teka parce que vu que non nazo luka pe biloko botaka na uta ko sa déménagement bambongo bango pe eza wapi na bina ke ka ko beta coup d'œil voilà ka ndenge ezaka na moni ba séquence ba vidéo ba tindelinga na moni ba vidéo ba audio non bandeko bomoni soki toko s'emporter na lire ozo qui sur les réseaux sociaux pour na papa Alain ou pour na décor toko perdre et surtout toko perdre tes mains ba retomber et koko et la bella ngai na yaka peut-être ko zongisa mutu na pesa ka exemple ya kabasele to tikala ko sala kabasele loko moko te ye moko mi bimela obimi kende kimia au moins ta maman bébé c'est ko matise ko nani ko matso na miniature te parce yo bimi okomi na kombo bela mais wana maman bébé ça ko ya pona ko relater pona ko faire voir yo réalité et puis ko solana bande ko famille libota ce qui est vrai. Ce qui est vrai, il y a coaching dans mon nom, de comment quoi benginga bima BBC. Au moins ce qui est vrai, wanaga bibino bogo misanga. C'est-à-dire que non, bo agri, boza d'accord na kombona ce qui est vrai, mais boza souka. Oui, bien que non, benginga bandi mama BBC. Au moins ce qui est vrai, nga moko na bukani non na koseka na binzambe na bomoy. O moli moni nyango soki na komi na pesika mutu kombo ezotikala. Ah, famille vota voza grave. Ay ma BBC, au moins ce qui est vrai. Ce qui est vrai wana zo sakana. Ce qui est vrai za mutema mabenga na tuni na mama. Yo pena na kombona ce qui est vrai okangi yango. C'est-à-dire o agri yango, on va d'accord nango. Ah non, famille vota voza grave. Boza grave. Alors, tozonga na émission na biso. Bozo comprendre bandeko. Alors, ce qui te boni décor, on a un problème, exemple, moi, à terre, na pesibino. Et ça, que des films au total, après showbiz, décor avec na quantité. Ce que dans na quantité, a occupé qu'on va nanda qu'on a été avant de croiser les bras et si longtemps que non nanda il faut foutre courant, il faut foutre maille, il faut son babilo kwa kolia, il faut équiper moi si nae, il est pas dans la famille nae, bah qui s'appelle famille à belle famille nae. Tant que non, il faut brosser koto. Tant on a poto muto mo na lobi que non, ngana zala na de boulot. Na tongo na kena koto, na poko na kena koto. Eza poni, eza keno la kisa keno yende muto makasi te. Aïe, réalité à vie. Réalité à vie, il faut chercher. Ozelate batuba ya kopé ça yo. Alors famille libota tout se réserver mingi peut-être atana ba commentaire, peut-être atana na ndenge boleka alika na ba life abatu, boloba mabe pour na papa Alain ou encore papa de ou encore nani décor. Non. Baza libre ya kusala ba choix na bango. Na ye ko confirmer binote que non o décor kuna naza kutupe na tante ya kokende ko sala recherche nango naza na temps wana te parce que ndenge baza pe bana mikete nga mama bébé seka nde na uti ko loba que non na ko ya peut-être soki bande ko ba signer contrat to ebité papa Alain Azaki aza coordinateur jusqu'à présent c'est vraiment. Est-ce qu'a signé là un gros contrat? Moi, je ne pense pas qu'il n'a signé là un gros contrat. Hein. Vous savez pourquoi? Parce que ton nani, papa Alain, malgré que non azalaki aza, parce que na qui ko unité,
to tâtonner jusque là aza to azate mais pour nanga naza na kondima ke non aza malgré que non ce qui a signé un contrat venenge yazaki bon to longo na likambo contrat et pas papa Alain yé azalaka coordinateur mais est-ce que azaki coordinateur ya bela production avant d'ici makolo place mon côté abane ko zo ba appel ya ba chaîne mususu abane ko keme ko tourner la preuve ane que et pas dinana il a beaucoup tourné de l'autre côté na ba chaîne net ya bato ebele soki azaki na contrat mais la kenda te mais la kenda te la grande famille surtout bande comme BBC décor aza na problème na belle vie na répétaka na lobaka pe na répétaka et puis nazo continuer na ko répéter bandeko belle vie n'a pas elle n'a pas ce temps là il y a un problème na collègue na ye elle n'a pas ce temps elle porte ba comédien nyonso na mutema na ye mabe yaka lorsque peut-être comédien moko a pengui ou encore à partir à raisonnement parce que ba te belé pe bazoka ba décision à partir à raisonnement bozoland. Alors papa Alain jusque là on ne sait pas ngane tinga na yebi na ngaité yebi kakaye peut-être Poutine pe ayebi je sais pas mais ce qui Belleville ayebi mais Belleville ça na problème pensate parce que tout le monde qui voyage papa Alain à Souka et à Souka te ya jour il y a liboso tant wa kenaka na Turquie ezaki Turquie c'est ezaki Turquie oui après ye kozonga akeneki kuna na Belar akutaki bango na tournage et tout le monde qui geste ya Belleville ya koloba ke non yaya mukolo aye yaya aye a déplacaki yaya welcome back ce qui peut-être n'est voyager na Turquie wana azaki déjà na ba problème na Bella azaki mutu moko ke non après Turquie aye sous na Bella production te peut-être quand nenga kendaki à Turquie wana libela mais lorsqu'il y a qui ou encore ceux qui n'ont pas zongi sous subino maïle les sous bandeko Mikolo papa là zo joué te na Bella production mais il a une famille azana bana ceux qui peut-être babengi koto et pas peut-être chers collègues et cause à la suffisante n'a pas besoin d'ako ba boulot ya lelo comme que non au beti koto pour quand ça moi montant ce qu'on a travaillé est-ce que attendez à travailler peut-être car vous n'êtes pas cher collègue bon a habité sur une chaîne mususu bazo benga parce que ngana habité ba benga kai pas dinana alors famille libota na ngina loba nini na ngi juste na loba botek itizang botek easy likambango bo comprendre que no batikala ko zo contraté bazala wana bien bazala ke pas Belleville c'est parce que collaboration na bango ezaki bien babandaki ko jouer na SBT parce que collaboration ezalaki te ozolanda la grande famille collaboration ezalaki te ce qui est normal biso famille libota na ngambu na biso na situation surtout netinga mama BBC na koya nango ya ko nona bi misami sisa na mutu na ngate jamais koto jamais neti biso neti soki toza ba chroniqueuse moko ya mayele il fallait aussi lama pour peut-être façon peut-être maman BBC nazo réfléchir na façon yon de comment si de mobile zo réfléchir sur les camo eza ndenge moko nani papa là zo réfléchir te voir décor bandeko décor abenga kanani yango na chaîne na ye et ça problème te et bien moko ce qu'il est en train de faire pour ceux qui ont maman BBC no bi penza na cha penza esprit na cha esprit ya ke noka ndenge décor abenga ki peto ki nani yango ndenge bozolo bana botine lenga vidéo
abengi po akeko jouer pas na et pas décor. Mais esa matière moko ko décortiquer ngo penza bien na matière so bio décortiquer ngo ko toucher personnalité mingi kaka ya décor. Mais le coup là toza na polémique té et yebi nous devons comprendre ya koloba ke décor tango abengi saki fi wana ayebi eloko azo sala. Pour la fille là présentement ayebi na no eko jouer té. Il faut toye bango. Mais ce qui est l'autre à la fille, que no babengi e koto yo, to mona la fille que no a comme on dirait que no azo zo makambu. C'est parce que Congolais a complexé. C'est parce que Congolais a complexé. Il y a tentir nae peut-être. Il y a ceux qui coulent tana nae yo. Ceux qui parce que azo kumba mutu kae, parce que ceux qui azana mobali andenge nini Congolais la grande famille, beau aimer, beau partager tout cela. Parce que n'a ko jouer boye, n'a ko jouer penza, azate. Parce que le Congolais a un complexe. Ba o pese kaka makambuti kaka ba pesa ye. Mais na simana pe bazo lié, ba o lié, na bon ko lié c'est trop dur. Ba o tonga ye. Donc, et comme on dirait, bon, nati kananga ka matière, parce que si on a bien la matière, on a développé un problème. Mais et là, on a aussi une famille libota. Ce qui est d'accord à mon avis, que notre tableau, il fallait faire, on a joué. Bêta. Bon comprendre. La fille, elle est manipulée. Et pas maman, bah, il y a une minute que non, il faut que mindu qui nasse. Il y a koloba keno ba artiste ba ko jouer koto bino bokanisi tango abenga ki décor tango décor abenga ki ye mbala moko andimaki mais abenga ki no chef na yete ka ninga salaka ya Dacosta il y a koloba keno na ko jouer scène mon côté na Dacosta lorsque ce qui est vrai abenga ka Dacosta abengi paye aya ko jouer tango ake ko jouer kuna babandi ko pesa e briefing ya koloba ke no tableau na yo okozala na nani na Dacosta boye automatiquement alobi ke no na ko jouer te oko jouer te point na bina ko jouer te so bolingi na jouer bobenga mama na ngai comme ça ababenga silauka ce qui lui silauka a approuvé et ya ko jouer tableau moko na Dacosta. Ce que tango babengi pe silauka lobi ke no kaka ndenge nani mwana na alobi nenga kutu ata kotanga komonete bonimisanga kaka ndenge alobi ekotika la bongo donc aboyaki ye mwana wana asa nini a joué tableau moko na Dacosta et siko botala siko level ce que Dacosta yebaki yango ndenge nini Dacosta yebaki yango à partir à ce qui est vrai. Parce que ce qui est vrai, c'est que Azaki peut monter moko aza vrai na bateau. Azaki monte moko ko fongola même pas Dacosta situation ana. Il fallait kauka. Mais ake ko bete sous Dacosta li solo ya koloba ke non. Mutu ona ngena chayo na tableau moko na yebo jouer. Tala za mutu tel boy aboy ko jouer na yo vu que toi tu as des problèmes avec sa maman. Bon comprendre que non, na ce qui est vrai, songi munene. Ce qui est vrai, songi munene. Ce que lelo a tonto dako ake ko jouer kuna. Et lobi tonto dako bazo kata une minute te yako tuna na makambu. Ye kutunda zaki na bezo ko tuna makambu et pas silauka. Silauka ba to jouer. Bakosa kinga, bakosa kinga. Ce que ce qui peut-être décor à bengisi mwana wana. À la logique mwana na pas zaki mutu moko ko jouer et pas décor te. Ce qui bomoni ke ko jouer pas décor. Et ça c'est déjà stratégie moko je moko ezoleka wana. Pour décor à benga mwana wana. Il fallait les pas chers collègues. Ce que chers collègues passent à miner terrain à Koloba, au moins na minute aussi baben yo kobo été parce que réalité ça boyeza lobby faut y peto bengaye parce que et comment au lié le quoi nani décor a bengi ça qui est
Il y a personne qui a bien ça décor. Décor a une obligation à kondima. Non, pesa mbote na nga na ba mama nyonso ya famille libota ya Londres, Canada, États-Unis, Allemagne, France, Belgique, Brazzaville, Côte d'Ivoire, Maroc, c'est-à-dire partout dans le monde ba mama nanga mbote na bino et surtout ba bon début à semaine. Voilà toujours qui est déjà na souka il y a mois. Alors tikete moi o ezaki moi ya résurrection. Ya Yesu Masi ya tikete nyonso ya biso oyo ekufaki eleka pe na kosekwa. Aimez partager la grande famille. Bon aimez beau partager tout solo là. Alors na minute vous devez comprendre que non, ata to moni peut-être nani décor na SB. Pour nanga c'est pas un problème. Pour nanga na mayele nanga. Na mini mayele nanga musika. Je me suis juste dit que non, la dame elle a au moins compris que non, il faut abongisa na ba collègue nae pour une évolution musala nae. La dame a tché nassé, a tché mando qui nassé. Famille libota peut-être nanga na biso to ko ikato ba to ndima na biso to sepela nango parce que bande ko nyonso ba artiste nyonso ba ke ko jouer kuna ba ke na savoir faire ya bela te. Ba ke na bongo ya bela te. Il n'y a rien qui prouve que non, décor n'est joué qui pas bella. Tant que n'est peut-être un SB, à couper ça les meilleurs n'est le coup pas bella. Non, à couper ça t'es. Parce que bella télé mais la comme nous pesa mon touboui. À pèse au rôle que non à couper que non, yosa peut-être président. Président se comporte en déni. Babylone se faut au maîtriser en gros. Ce malheureux n'a makambo tozomona sur les réseaux sociaux. Beaucoup mi koya ko finga na ba papa batou. Est-ce que c'est normal? Oya au finga mama BBC. Moi c'est un ndoki. Il a fait ici. Ne azana kokota lo la te. Azamute. Mais maman BBC wana finga ate. Ma BBC ka juste kana ba réalité na ba vérité. Ce côté où yo zo ko finga mobile ya mutu. Do kokota lo la. Non, là. Parfois, la grande famille, ça n'a pas si. Et bien, ça n'a pas mawa. Un bon jour, dans la moukika aboye. Dans le bien, na bimi, pendant la vision, na vision, peut-être que non, na bandi ko finga. Mais automatiquement, peut-être, na mona que non, na manqué de bino batkozo landanga. Pourtant, on a finga sur les réseaux sociaux. Automatiquement, ba obo talanga na manqué bino sans pour autant le savoir. Bon aimer beau partager vidéo la grande famille, bon aimer beau partager. On est ensemble tous wana pour na poutine na biso. Na lobaki keno, lobi na lobaki yango keno. Famille libota, on est là c'est pour Bella. On est là c'est pour Bella. Toza wana pour na Bella. Artiste nyonso oyo ako bima. Bozana. Artiste nyonso oyo akobima ke ko jouer et pas Mama Loketo. Moi je ne trouve pas que non problème est ça. Problème est ça nango te. To comprendre kaka ya koloba que non waouh. Enfin elle a compris. Enfin elle a compris que non, il fallait azana ba artiste. Il fallait azana ba artiste. Et to ngolongola na mitema na mitu na biso. Et là, on a tel lobby, tout le monde peut-être maman top à zongi, peut-être tu peux cet exemple. Maman top à zongi na SB. Eh, tu comprendre ni, tu comprendre que non maman top à zongi na problème na Mama Loketo. Ba bongisi. Ce qui est normal de quoi ba bongisi. Ah qui ne ko jouer. Non préparer mitou na bino la grande famille. Oyo beaucoup raisonner kaka na minute wana se ekozala kaka que non ah. Na minute oyo si la oka komi na problème, a komi na besoin ya banani, ya ba artiste. Si la oka na minute oyo atie mando kinase. Alors soki to moni penza lelo mama topo ba finga nzoto nyonso ba finga na mwana nae. Et que peut-être que non ba bongisi na si la oka. Mais attendez-vous, ya koloba que non lobi mama topo ko jouer kuna. Parce que wana bino bokoloba nini.
Parce que Bible yango moko ezoyebisa biso ke no to limbisana. So bango ba limbisani et que maman top azogi kuna ake ko jouer na SB. To trouver ngo normal la grande famille. Parce que bakotika la PC ko na seko ba enemité. Peut-être ba artiste oh ya za na bango besoin. Sûrement ba artiste il faut pas comprendre. Ba artiste il faut pas comprendre ya koloba ke non. Neti batuloko ba maman top ba o ba fingama. Ba tonto dako wana baza batu moko koloba ke non. Ceux qui ont bango besoin de l'eau, ils ont besoin que nous basons la collaboration, te basons la yanité, ils ont que nous aluki bango pour na chaîne na e elali. Nda ebi valeur na bango. Ce qu'on est tinga maman BBC. Au moins déjà musala no c'est elali. Oh déjà to beba na yo. O komi ko lukanga po moni ke no musala no elali. Na o yate ya. Wono ningo utiliser nga. Na o yate. Na o yate. Na bayaya to limbisa ni me musika. Parce que yo nengo zawana ozananga nengo zaka na ngaite o lookinga parce que ozana besoin ya chaîne na yo elali siko mutu loko anga mama BBC na osale lango te to si to bebani to ko finga to ko limbisana mais ya que non o kitisi mandoki pour na intérêt à chaîne na yo. À vrai dire la grande famille nga maman BBC. Non, elle est caté. Mais c'est pas le cas avec les artistes. Est-ce que bango baza la même réflexion à maman BBC? Non, baza même réflexion à maman BBC té. Yango bo moni na o préparer bino parce que nga maman BBC déjà na sina timbi na moni déjà bandeko na okelo ba ke non baza na besoin ba mbongo ekota koto ezamu parce que mutu nyonso na besoin mbongo. Mais ils ont bien bon quand on a ko lukango o lukango pe place moko ya bien et non pas place moko ba mankaka yo après ba komi ko lukayo pour ba moni que non oza vraiment important. Non. Maintenant c'est par là que non les artistes et comédiens doivent savoir. Il y a si aujourd'hui ba yebi que non ba moni que non si la oka komi ko tia mando ki na se. Oui. Mandoki parce qu'on l'a fait comprendre que non, bah artiste, bah oh bah ok côté de sa chaîne yo, et ça bah tête tel. Yo tchaka kanase. Na minute biso total kaka avantage na biso ya chaîne. Yo tchaka kanase to bongisa. Na minute total avantage ya chaîne na biso. C'est ce qui se passe maintenant chez Mama Loketo. C'est pas un vrai amour ya koloba keno ko luka non. Et puis c'est parce que Azana Mutumoko o eza ce qui est vrai à Tché Pembe. Pona yemoko maman Loketo, elle ne pouvait même pas kocha mando ki nase. Pona yemoko. Donc a salango se vit à kolobakeno oyo nani le monsieur c'est qui ce qui est vrai. A on a déjà que non évolution c'est pas belle vie et il y a des artistes mais bazo te dire compte te à kolobakeno likambo écriture peso compter. Likambo écriture des o compter. Dans la film na biso to bandaki yango hier. To bandaki film na biso hier na titre ya maîtrière. Vous savez hein, belle vie, il y a Walt. Ne ba te assurance ni na za nango pona bela. À la minute, mais papa alaza pilote. Yango tenia na pe bakina luango wapi. Ah non, laisse tomber. Ah bon les cantés. Moi bi que non lorsque tu as fui ba dire non papa alazo pe sa programme papa sous papa Serge pilote. Ça la dit nani tenia ba ah non bella. Maintenant attendons voir. Bota ka film wana. Déjà film ane zo la qui ça déjà maîtrière wana zo la qui ça que non makambo ko bota ma belé na kati ya film wana mama top non na bela et baby et ça déjà ma bota bon imaginer ce qu'on a juste na premier épisode to ebité ce to comme na 12 ce to comme na 14 mais juste na premier épisode au monde ndenge Poutine za na biso akena na biso er moko boye apesi beza apesi bino makamoko boye so pene neti so tozongi na film ya nani ya Skinny film ya Skinny bandeko to yeba kaka Skinny
to mona ka skini po nanga na mona ki ondike skini ya kopesa Linda problème parce que si nani skini denga zaki na ba comportement na ba behavior na école na ba dolo ba c'est-à-dire ezaka mwana moko mabe nzoto mike oyo ndeke ndaki na titre nzambe na bomoy to yeki koyeba te ke non réalité za ya maladie ya nani ya HIV. Beau aimer, beau partager la grande famille. Beau aimer, beau partager tous solo là. Tous na film na biso maîtrière. Bandeko, beau sanate que non, film na biso maîtrière to bandaki ango lobby. Skinny to uti ko betango dada. Alors bon moni ndenge ba bandi wana ba yebi déjà que non, Skinny e uti ko beta, c'est tout le monde qui en parlait. Mutu tout alobaki sur Skinny sans exception. Parce que ba moni déjà maîtrière ezoya na likambo wana Poutine alobaki que non makambo pasi e bandi, c'est-à-dire que non ba omi bangela déjà na musika. Parce que ba moni maîtrière e koti ba tali Skinny ezoki ba vie ebele ba lingi ba mbrier biso na maîtrière. Alors famille libota ata to moni décor ake ko jouer pour na problème te décor reste ndeko ya belle vie. Décor ba coopérer na belle vie. Ba ba que non maman BBC décor a un problème na Poutine a eu problème na décor. Non. Tous à la capé na barrière pensée wana te. Wana za ba penser moko ya diable. To te kango easy ya koloba que non ta normal. Na minute balingi ba bimisa biso balingi ba kotisa biso na distraction ya koloba que non Skinny to beti yango. Sikoyo ndenge Skinny to beti biso moko to mi lobeli ke non to kito ke nango lisu na maîtrière. Alors ba kotisa biso na ba distraction te. Moko famille libota bozala ka botinda ka mambotinde la nga moko balien mususu ma BBC oyo kolobela yango te. O mona pe nga moko parce que nga na yaka pe ngulungulu te. Je prends mon temps. Ezate que non ba ebisi na likamba moko na matisi kamba la moko miniature kuna na bandi ko sala non, je prends mon temps ya kotala émission ni na oki ko sala oyo e oki ko simba personnalité ya belate. Na sala bongo. Au moins mutu sorti na mama BBC tala lien oyo ma BBC ko bimate ko ma BBC ko sala lango émission te. Au moins peut-être ngana sina mona ki yango depuis kala. Na boy pe na lobi ke non na dendisi yango na otala na ngote e na lobela ngote. Au moins mutu moko atindelinga. Au moins peine à répondre maman na sina mona ki yango kala na mwana mukete na yebi ke no soki nga na bimi na likambo automatiquement ba o toucher bela. Parce que nga na lingana no sortir na nga na protéger. Yango bo mona jamais mutu moko boye abima lobi ke non mama BBC boye o babandi ko finga bela. J'ai pas ce temps nga na yeko kitisa bela te mais na ende ko matisa ye. Nga na yeko kitisa Poutine te. Pona ya ko lukele ba problème jamais. Navana na Poutine te, na lia ya Poutine te, ata un kanalia te. C'est juste na zavana no. Avant na que non, ya que non na zala fan, na ninga kabela. Fan na eli susu makasi. Yon pourquoi na oloba bongo? Na oloba ya koloba ke non, la grande famille. Et dans babilo comme susu sur les réseaux sociaux. Bo lekisango bo comprendre kaka ezata eloko moko ko benga mama BBC te. Ma BBC nini kaka pona nini bande ko bo trouver babilo ko mususu normal parce que tout ce que tozo vivre lelo eza babilo ko oyo eza na kati ya Bible. Siko bo ibsanga il y a rien de nouveau parce que mokili pété yakati. Mokili pété yaka. Alors tout ça na filmé na biso maîtrière to bandaki yango lobby. Natala ki yango lobby. Mais na tchaki penza mayel était vu que non na yaki ndaku na koma ki ndaku retard na bi il faut natala yango. Natali na moni. Mais loko e beta kinga makasi eza tableau ya mama top na Bella. Mama top aza grande sœur ya papa Serge. Oh papa Serge aza mobali ya Bella na kati ya filme. Yaya to serré va sentir to zalana to vanda. Comment na mama top oyo aza grande sœur ya papa Serge na kati ya ndako aleki na ye. Bomona ki ba échange de paroles basala ki na Bella. Bomona te ke no Bella ye déjà ko lakisa ayeko interpeller mibali o bazwaka ba yaya na bango na Bella
Oh non. Ce qu'on a c'est pelaka na moni film na tali film mba moko mo pesa mayele ezo ba mutu ezo baluka bongo ezo baluka. Automatiquement vous comprendre que non Bella elle vient encore lancer un message. Nami bali oya vandi na mwasi na ye, bo vandi calmement avec beaucoup d'amour, bo vandi bien boyo kana complicité à makasi, mais yo kyoko kumbana na yaya na yo oche na kati ya ndako. Bela pe munoko o vanda kate o kende pe kota na chambre ka so va o mitanda na mbetu. Bota la makamu ndenge yaki komnini. Ah oui, c'était juste eloko moko moni ba eloko wana biso nyo sto beta ka beta kango. Moi si nyo so beta ka eloko wana so monika ne kwa mwasi ya mobali a okeno likolo. O bete ka bor wana ndeza ka dernière prise na biso. Oh Nzambe nanga, mais moi je n'ai jamais dit ça parce que na fanda vraiment na ba belle sœur nanga te vu que bazana bakine na soka na moko awa azana ne busy na musala na ye voilà. Parce oya kovanda na kati ya ndaku moko ndeme makaba problème. Vous allez vite comprendre que non, Belle Vie a mémé biso un message fort. Bon imaginez papa Serge Alobi, yaya attendez na bomela ki o moto wana. Et ça parce que à moi si nanga na ngai na kitiso liboso na été. Mais elle a raison, c'est sa maison. C'est sa maison. Bon mon éducation oyo bela zo ki ne ko pesa batu na kati. Ah déjà couple déjà bela ba toucher ba couple. Yaya ndenge za wana elle a totalement raison. Na boya ki ndeko sa nini ko tout abordir liboso na ye. Elle a totalement raison parce que c'est sa maison. Alors comme pour conclusion, ngana olukelo ndaku na yo okende kovanda na ndaku na yo ya yo moko comme ça avant d'aller moko kimia na ndaku na ye. Ezalaki eloko oyo papa Serge a raisonnaki kitoko. Et puis azalaki na ye mbala moko straight. Mais est-ce que boyo katom nani mama top ndenge aboyi. Mama top aboyi ke no mobali nani ya grand petit frère na ye alukele ndaku te. Molimo Mama top molimo. Bomoni molimo mama top. Ma top alobi a okendete a ovanda wana. Ma top alobi a okendete a ovanda wana. Po soki kaka papa Serge azweli ndako eke yepe akangi ya ye bifunda. Akena ndako o leki na ya kozwela ye. C'est-à-dire que Nobel a gagné ye. Ça me la casse. Oui, mais que nos réponses à maman top, n'a vanda qui n'a lobby. Quel genre d'inspiration? Quel genre? Il y a inspiration à maloba kaka ya ko réfléchir kaka ya ko loba que non, ce qui n'a mis place au yo. C'est-à-dire bela ganinga. Il y a qui ko ganinga te. C'est-à-dire que non maman top azana mission à katanda wana. Il y aura à manger, à boire. Il y a une famille qui bota. Tout ça, quand on a tant, on a tenu à maman BBC. On est na zaki na ngapé na matière. Na bimi na tongo, na bossa na ki eloko kuna place na kinaki lobi na kinaki place na yebisi bino ke non na kinaki ezalaka. Donc ba sala ka chaque année, une fois par an, neti année prochaine ekozala na juin. Il y a tout parce que na chef vidéo yango, il y a ni na ko chape vidéo ya na kacha nani yango. Bandeko biloko tu ya ndaku voilà biloko ebele. Donc presque tout auto soma na ba shop. Sikoyo ba tiango ba sali yango sel sold. Alors na ba ka yana kenga ko bwaka lisu vi ke no mbongo pe zate ndaku pe asika boyebika il faut ko soma biloko mike. Na soma ki sikoyo lo moko na bosa na kiango. Tango na opa na ocha biloko na voiture na bosa na ki. Quand on a commis un ndako ndena komona loko moko na sombaki ezate. Chance ezate pour 2 jours. Nazaki na sina baye na bi mon Dieu. Loko ngona sombi moi mbongo likolo boye na bosa nyango ndeni. Chance ezate pour na 2 jours ezaki pour na ezaki hier dimanche na lelo lundi vu que non lelo toza férié. Ndena la muka na tongo na bina koma wana. Na koma pe kuna ba yipsinga ba ofungola 11h. Na na zelaka. Na zongi. Ba audio ya batu. Ba nini ya batu. Na bengi na Mama Esther MM. Mama Esther. Tala makambo ezoli kabwebo. C'est-à-dire que non la grande famille. Les temps ya ko s'engager kana ba makambo susu ezo sur les réseaux sociaux. Ba film na biso o ya Belle Vie. Ezo édifier biso butu lokwa moi.
neti oyo ya mama top mbala moko bazo interpeller mobali na kati ya ndako ezalaka 2 personnes ezalaka 3 personnes bon toluba ntam sota bandeko ya mobali peut-être ya mobali ya ngam ya kenon ndeko ya mobali peut-être bango ba memelaka ba belle-sœur na bango vraiment makambute. Par contre ndeko ya mobali akomaka pire nani collaboration ezalaka bien na moi c'est à grand frère na ye. Ozolanda la grande famille. Ce que tant maman top azolo bakeno, ce qui na longwe awa na ndimi kaka demande na yo wana ke non na accepter yango ke non ozolinga ndako na kende kuna jaja kutu bela ganyenga. C'est-à-dire que non maman top elle restera là azana mission na belle vie. Ce que tu continues kota la filmer. Totala papa Serge décision ni na kozona sima wana parce que atikala ki bouchube lorsque grande sœur. Bon imaginez ce que grande sœur. Bandeko, ezana ba famille hein. Mais ngana lobaka ba belle sœur nanga na bi bo landanga a. Ba belle sœur nanga. Bango mo kutu balobaka ke no biso tokota na famille moko ya bien. Parce que toyeba ke no moi mobali soki a bali déjà, elle doit s'occuper de sa femme. Ngai naza mwasi peut-être mobali nanga pe faut à s'occuper nanga. La manière on nga na kolinga mobali nanga kipe nga na ndako. C'est de manière moko il faut nga moko pe na réfléchir ya koloba ke no ndeko nanga mobali ndenge ya bali mwasi na minute mwasi na akomi andai akomi na charge na ye. Nous devons comprendre toutes ces histoires mais c'est un problème sérieux avec nous les Africains. Tu comprendre que loko wana te. Ba belle sœur na biso ba mpoi. Ah, na place baza ba koloba eza ya solo. To yeba kata oh boy. Oh sali boy. Elongo Mon frère a osa la vie na ina mwasi na ye ngapi na osa vie na ngana mobali na nga nzambe kaka ndaye ba ko batela tia continue ko tia bolingo compréhension voilà. Yango mona ka muto suka kaka ndenge bela atindaki mama topa bikende kota pe na chambre kasiti. Ngana mona on dirait pe bela ngo azo sakanisa penza top wana. Bela penza azo sakanisa top. Wana kuteza kutu numéro asuka te. Eza ba numéro moko il faut beta e. Ah. Siko papa Serge ndenge aye koyebisa papa aye koyebisa mama top keno na bomika a moto mais la raison ce qu'il faut pas qu'il n'est pas moi si na yebise keno na sala ki bongo parce que c'est ma sœur il faut na la kisaka keno azai ya liboso na comprendre parce que ça moi mususu ko yebise bongo te mbala moko atikali na baranki na kati ya mutema na lobi ah c'est-à-dire ndenge ya na za awa yesi ko azolobela ya na ye biso basi pe ndenge tokendaka. Sûrement ndenge ayebisa ki mama top sûrement personne qui na mwasi pe na chambre ya koloba ke non na kenaki na nga bongo na kenaki na ngo bongo pona okitisa ya na nga liboso na yo te Bella la grande famille je vous aime na komi na suka émission nanga so na bina ba do kenni na ba leçon morale et ba do kite inspiration ba do kite on va se retrouver dans la salle inera. Alors je vous aime tous les soussoignés belé dans deuxième épisode na biso lelo total la soria mama top na papa Serge Ozande nini parce que mama top aboyi ko bima siko Ozande nini mutu oza déjà na ndako wana pilote asaki siko akomi lelo akomi pilote asaki azana barole tout azo jouer aïe asaki je vous aime la grande famille bisous bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.